Pas de souté, à faire donc déplacement na yo mon ezolo bisa ba jaloux ozake ba okokate pour ba mususu ba koma iti na po ko sangisa ye na Werason o jour Werason na beti ya zo na Côte d'Ivoire donc on comprend donc ba tout mo boye ba zangi elo ba kusala mais il faut pas ko ba créer le mo ko créer moi polémique ba beta tam sous liso na ba Tobeta muke mwandambu lisola muziki ndingu alobiem ta comme ça faire rigoler les gens bona BG Mandazala wana e histoire avant stade de Marty te histoire avant ba concert et belé avant ba États-Unis avant ba Dance Arena te histoire est-ce que c'est vrai ou faux différence faire aleki fali na koyemba aleki na kobina aleki na stratégie avec les mêmes na stéma ya hotel na podium ndenge ko simbela micro basé donc tout ça na francophonie tout monde niveau ça la démonstration tout monde na Adidas Arena à Salango même qu'on revisiter même salle où sengela beta concert a pesina nous date mais du mois annoncé après ce message et ezali ya kinya parce que coïncide qui na makambo salma na mbo. Saleka TV, Balobi, chaîne Nabiso, Yassika, 2024, Loko Sika, Saleka TV, Ndemaka, en direct de Paris, je le confirme, émission Nabiso Yassika, Saleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités, il y a des artistes, il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration, Nyonso, je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridor. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. C'est mon livre vraiment besoin d'un programme. Il y a solo. Faut s'abonner massivement à Saleka TV. Ah, bah, pour ça, ah, la réalité dans la carte, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'entraîneurs qui aiment ma pouille. Il y a un badin qui top, il y a très à l'aise. Comprends? Pour ça, les TV. S'abonnez-vous massivement. Dans la Horizon Solo déjà hier. Et bon, aux années. Merci pour votre confiance, na fidélité, Boza. Ébélé partout dans le monde entier au Botal Arabiso. En tout cas, merci à Abdul Mayo, merci à Batounio, sur la confiance au Landaka chaîne Oyo. En tout cas, pour me discuter moi concernant l'artiste émission Ferregola, na BG Manda Papa Adibanza Pembe, pour discuter concernant le voyage de la Côte d'Ivoire. Ils ont continué toujours à créer des polémiques comme Ferregola, à autres travailleurs, à autres voyageurs, à concert, tandis que Mboka ils ont la Nungu, nous sommes des artistes à s'exprimer, à aller là, à partager toujours quand il faut bima, à qu'il dépôt na et ça la paix na bateau bazar ba souffrance et trouver dans muke mwandambu li sola musique ndingu alobiem ta comme ça faire rigoler les gens bona BG Mandazala wana e histoire avant stade de Marty te histoire avant ba concert et belé avant ba États-Unis avant ba Dance Arena te histoire est-ce que c'est vrai ou faux. Merci beaucoup Goju Bongo faut on l'a invité là déjà. Bonjour BG Manda. Bonjour Nassiba, c'est le VIP. Boni. Kitoro joli. BG Manda, faire rigoler en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais créer polémique, il ne fallait pas faire rigoler voyager. Nandeni. Il faisait la guerre ici dans Mboka, il ne fallait pas faire rigoler. Pourquoi il faut ça faire? Au moni et là au moins il faut comprendre que so au moni le besoin bateau que bazana et l'eau au salaté et puis la minute va comprendre que faire ende hasard la lumière à Congo ou bien ça porte-étendard il y a République démocratique du Congo donc il y a musique à Congo ou partout il y a Zali on sentit que ça va déplacer nous n'avons pas dépassé naï Nicolas toujours accompagné nous avons Nicolas Missoune ça va pas faire Nicolas Zota va me soutenir ça va faire donc déplacement na yo on est sur le bisamo ba jaloux aux que ba okokate
pour bamususu bakoma iti na po kosangisa ye na Werason jour Werason a beti ya zo être na Côte d'Ivoire donc on comprend donc bato moko boye bazangi eloko kosala mais il faut pas que ba créer loko moko oyo ko créer moi polémique ba beta tam sous liso na bango mais il faut yeba que artiste fait rigola aza lokola moto nyonso ya musala neti biso nde toza bona minute oyo miko etandami tozolo beza musala na biso nano malgré tout olo makambo mboka meza musala na biso ndenge pe tango après marche esalamaki gouverneur alobi nini moto nyonso azongela ba occupation na ye ozo comprendre ba musicien bakozongela occupation na bango oyo ezali musique ndenge moko ba politicien bakozongela musala na bango ezali politique ba député bango ba siégera donc c'est-à-dire que moto na moto aza kosala musala ne fait pas aza kosala musala na ye oyo ezali musique eza normal sauf que na nzela musique wana ye kutu na tour na ye aza seul artiste oyo eza ke ntango asalaka musala ya musique alukaka kotransmettre oyo ezali message ya mboka biso nyonso tomona yango même na francophonie tomona niveau asala démonstration tomona na Adidas Arena asala yango même kokende kovisite même salle oyo esengeli abeta concert apesi nanu date te mais du moins annoncé apesi message oyo ezali ya kimia parce que coïncidaki na makambo esalamai na mboka coïncide mambo esalamai na mboka c'est comme si baivoirien bayambaka ye na ndenge malamu tomoni bamisien mosusu mpe bakendaki Côte d'Ivoire bazongi babi Côte d'Ivoire eza mpona bawarior wa balobaka wapesa boye bango nde basala bacampagne ya lokuta soki ezala oyo nini moto ayebi oyemba te moto ayembaka musique moko ana monotonie donc moto andenge wana soki baolinge ndeni soki baye omona ke wi vérité nde balobaka lokuta yaka na sincère soki ntango vérité ye nango esali sikoyo ke tout le monde baya comprendre ke te wana azalaka aventurier musique congolaise nde yango mais bejemanda likambo fo sunga biso musicalement pesa biso différence ya Ferré na Fally musicalement pesa biso na différence wana ya Ferré na ya Fally bon ya liboso eza nanu ke Ferré azali meilleur chanteur interprète pe compositeur mais soki toye pa Fally aza na banzembo akomposaka mais aza bon te po ayebi koyemba te mais du moins aza na bamélodie na ye ya bien bamélodie na ye oyo eza na bato basepelaka nango donc mais ya koloba ke différence Ferré aleki Fally na koyemba aleki na kobina aleki ye na stratégie alekeli même na stema ya kotelema na podium ndenge ya kosimbela micro donc tout ça malgré tout oyo expliqué biso banasi bato bandako bacomprendre mais tosali constat Ferré egola na facilité ya kondima bato mais bato bandimaka Ferré te eza toyebi ke ezalaka par ignorance bato basala makita wana koyina Ferré ezalaka pourquoi ezalaka klika bango bapesi ya koyemba ou soit Ferré mpe defo balobaka na ye approchaka bato te ayambaka telefone te eza parmi biloko bato badeklaraka nango yango mpe esalaka bayina ye to ezalaka ndenge nzambe asalela ye te omoni Ferré aza moto abandi musique kala epuis na oyo avivre na musique mpona koevite bamakambo mosusu ezalaka façon ya koevite bamakambo mosusu mpo efe mpe ya koyambaka bamosusu nde eza wana estce oyebi ke nde eza na moto mosusu akoyiba voix kaka na tshombo ouais moto ya mabe kaka c'est-à-dire so eza na baartiste mosusu omona eloko wana mpe na vivango mpe même epa jibe so obengi soki ayambi telefone oyoka ye na voix mosusu ayambata olo yo mo aya mobi est-ce que eza jibe soki au fur et à mesure ntango se présenter ayebi eza motu tel moi 1 minute 2 minutes omona ocomprendre sikoyo ke oyo na ndo asolana eza jibe biloko wana mingi na vivant même ezala vie na biso ju na mbafu mpe azalaka bongo donc so obengi yango ayambi na voix moko boye yo mobi oyo ju na obi eye te donc eza ndenge ya baartiste mingi bazalaka bongo parce que bamosusu ezalaka kaka ke ntango yo ndimi kaka alo arécupéré kaka sono wana esili amene enregistrement momoko enregistre bato na batelefone par rapport à voix ya motu Ferré Gola en tout cas année où ezalaki année passée qu'il y a bénédiction pour la Ferré Gola même en année où le lobby déjà le 15 va represter à Côte d'Ivoire le même lobby le roi de la forêt paye à Robert et Andenga Libanda bato ba créer polémique mususu comment Ferré Gola Robert a joué off pouera à Robert nyati nga pesa ba raison na la bino non ezamboka morote ezesika morote mais na bato ba c'est la polémique si lelo balingaki ofera azala invité wera il fallait pas le problème c'est quoi omoni kobanga nde pa bato leki trop c'est-à-dire que
au moni concert il y avait l'absolu de la forêt ils ont ndenge à planifier comme a bengisi la bill a bengisi pour faire les soirées on a étouffé batou mususu. OK. On se comprend surtout net comme on papa Chira vous avez comme invité spécial. So a bengisi faire ça la moi bien té. Vous comprendre. Donc faut bâtir papa Chéri azala le roi invité spécial à s'exprimer bien et puis à un petit événement et faut moi solo ils ont la bien bazar la maison qui va vivre parce que nanu depuis bakabwana 25 ans batela ozo bango boité na niveau ya poto na podium moko bango ni baleka non mais on a kin ici ba vivre on la ba fête ils comprendre donc mais il y a poto nan batela ko vivre bango ça fait au moins 30 ans mais vous allez bien ba mona ba revivre bango ce que papa Chéri na Weranson podium moko ba yembi nzembo pe ba sepelisi batu papa Chéri na Weranson podium moko ya la aussi na batu ke en tout cas bo somba ba billet bo na concert wana vous allez peine bien pour les événements mo ba bien ya revivre na Weranson na papa Chéri Bill ba memi ba Weranson to ba Bill ba memi tant que as invité za robe je pas le visa ba sombele billet Bill ba memi le quoi moi na ya mewenge musique à maison mère musicien we ancien musicien we ha akokinda kuna bango ko ke nyosa lingi to Bill ba memi le quoi nani. Bon, bah même le musicien invité pour avoir président orchestre naie mais et là on a sécurité batu na bango na biloko bango baza ko loba au faire ça jaloux il y a Bill ninga ke poto na bango na tourner na faire ko banda ozala jaloux po Bill azanani Bill azanana simple animateur et puis ninga zawana mouvement munene e fula za la maison mère ceux qui ezaki lelo oyo ranson na bengisi ça problème est-ce Bill na poto abana ondeni yemo na nkoko sona ba omema yi abana atali pa pamba pona omema bilo muso to ngina biso konde ko lobate po ba bilu wana er mo boye po bi se sengo azana ngo sa ko ngande na kepoto te asende moi omoni ngala ole bake bil ça fait ba 20 ans akenda rapoto te abana ok ba Chine ba ngwanzu na yeme ko kende poto ça fait 20 ans depuis kangama sur na 2004 voilà je comprends donc ba 20 ans ils ont qui dans la poto te ko poto ils ont quand même bien et puis surtout que na kokabwana na Weranson 20 ans après ba sali podium moko na concert na poto ils ont quand même bien ils ont la initiative bien mais et ba luka ko longola équivoque on a fait la rose à la jaloux na yé par rapport à quoi pour azanani il y a zatala ku faire à chanter bazande mo faire ma bat na poto e ba memi déjà quand faire ma ko pe ko ma paye e casse ils ont bien à présence à Jan Tomoni Bouira Mimi Badja Misu Nani Patouziana à même Patouziana le roi de la forêt et ça pour Fox pour maison mère Ezalaka pour faire tout bon amateur ouais ensemble la foule peut-être sous dans foule la kalaté et ça pour na Fox ou azon luka et contribuer tout ça faire play kaka ou sali bana mai bon quelque part alinga zone sabatuma nostalgie au moni tanga zui animateur le roi Bill ou à marquer la maison mère et il fallait avoir chanteur ou azana ba ati lelo bat bazar pe na posane na maison mère c'est Adjan donc il fallait que je chanteur ndengwana pour et ça la peut bien ba vivre sur scène et ça la bien makasi mais na rolo baké Weranson a la stratège na cadre de nostalgie il y a zone sabatu parce que ça retourne sur scène na niveau Europe donc il fallait zone sabatu na moi bilingue à la maison mère wana mais c'est le plan na poto c'est le invité c'est le azamo na poto azapuna bon to le ba rappel bien comment c'est là qui songi moi et quand moi nungu na moni ne ba uto bongisa na matanga vie na biso dudu adula mais peut-être il a wani hérité na ndé qu'il fallait à l'avant par rapport à propos n'est pas dans tenir tam susu senga tege ba bengi c'est le ba surprise bon alors surprise mais pas maintenant podium faut la programmer bilo ba nyo so zali ka moeza programmer surprise là par rapport au raye mon so alobi que oui ya sala ngo surprise wana s'engage que lui pour un stratège a ko sala ngo mais na ndenge que batu nyo so be bazo zelela wana zo dépend na wewe et dépend na wewe atombo chuter musique ndingo leki na télévision musique ndingo bimisi ba parole à lobby yam ta comme ça faire légende ndeni kanda lobby azali pas héritier bimisa héritier légende ndeni azali pas papa Chéri te moment des wana ba kindingo
aza bon communicateur mais aza na ba débordement tam so ba langage vous comprendre biloko il faut faire attention nango po lelo olingo be ba na faire yeba ke mutu mo ta oti ala kozwa yo a considérer yo et puis kozana na problème na vie na yo parce que il faut ozaka na ngambo moko zana na problème na Satan pour nzamba au côté la vie mais souvent so na problème na nzambe na côté la vie vous comprendre na vie il faut être intelligent. Intelligence c'est ça qu'il faut qu'il y ait une classe à Milaï. Intelligence c'est que appelle na façon de compréhension na yo ndenge on comprendre makamo. Ba propos monsieur tam so to tenara kindi na niveau ya zana yemo na nanu aza les gens d'état comme ça ce qu'on fait les gens. Vous comprenez? Tant que rien na parcours au musique au faire ça là pour que yemba au faire ça la musala faire au sala ya ko yemba ya ko sepelisa bato. Yemo to l'accès que oui salabu ouais en son kutu ndenge zana o ezaki faire abima panaye alors bateke yete nda comme si faire les gens parce que yo ya retenir ba propos ya nengwana par rapport à quoi pour ba mono nani il faut faire attention à ba propos na yo pour que ozala na guerre na ngambo ya côté ya faire yeba ko ozanga moto ngembo ko azala na moi place ba batiaka ye mais yo siko ozala plus que ngembo il faut faire attention à ba propos na yo pour en voulant tout gagner risque de perdre le tout. C'est ça. Vous comprenez? Donc il faut faire attention la carrière na yo zala ndenge osala musala na yo mais yebaka ba propos ni oza kotenir ya kolobaki yo mto komisa faire les gens na ndeni yebisa na critère nini esala que peut faire comme les gens pour le lobby na TV bien par rapport à savoir faire et faire de commisser les gens. Donc yebaka makamuni ya koloba na télévision et koyede parce que si on continue boy ba mauvais sort ezala ya biso to beta raté mais ndeko za munoko wana omona siko ke ba o ba lekio bazali baba nina ko beta ndeni ba fabriquer le fufu oyo no zana oya okuta faire na succès na yi tant to beta ça de martyr et ozaki na stade de martyr hérité o telo ça le lote ya wana no ba bengana yo ba ina yo ona wana siko yo tant o beta faire o batineti nini le contraire en plein il y a faire une pression makambo vous comprenez en plein il y a faire une pression makambo mais kozala na ba propos ya koloba te yo muto sali bo sala neti ni o ameti peut neti à part faire to longo siko faire o sala neti ni po yo mo nozana o tambola na ora ya faire so ba beta ke na ngola zaki po ozaki na concert à faire siko o yo savoir que yo fabriquer o sali faire a comme les gens ndé. Merci beaucoup. Tokomi na suka mo de la fin pour remercier ma sœur Mingi le 14 et le 15 Saint-Valentin. Donc le 15 déjà Papa Hervé na budget donc concert il y a deux fois te kuna concert mo inédite ba moro na ba moroise ba osepela makasi po ezapena ma bolingo ko papa Hervé a osepelisa batu na bonne musique na oyo ba mawa po niveau au caresser ba on elengi obiki ba maman ba musu bolingo la bango zaina ba kokoso mais à partir ya faire ego la bolingo zongi po a caresser bango et puis a opesa bango musique ya goût na profiter na pesa mbote na batutu balinga ngai maman Lisa Loboko motema le boss mémoire Boudimbu Jérémy Yoka le potier Ricky Basta Prince Kitadi et puis na pesi mbote na pasteur William Snash maman Claudine Masaka maman Boboto ya parti à rep na pesi mbote na Guigo Machuda, star Mboka, grand chanteur de mon pays, na pesi mbote na mon major Pek Jean Thomas Kassakassa, na pesi mbote madame Titi Fideline Moninga Batu, il y a Laurence Mabiala, na pesi mbote son mbote Batu tout bolinga Taïs intime malgré mon père ou héritier vous qui est à la crèche et Elvis Alomba depuis Dallas Batu tout au bolinga BG Manda, on est vraiment ensemble tout au restez branchés, scotchés, s'abonner, liker, partager, bye bye. Saleka TV, Balobi. Chaîne Nabiso Yassika 2024 Loko Sika Saleka TV de Makam en direct de Paris, je le confirme. Émission Nabiso Yassika Saleka TV, vous aurez toutes les informations, toutes les actualités. Il y a des artistes il y a des domaines confondus, théâtre, musique, sculpture, décoration. Je vous confirme déjà que moi je me suis abonné. Abonnez-vous massivement, les amis de Floridon. Check. Yes. Ici c'est Horizon Solo, Mélodie à Congo, Misapi Soin. Ce beau livre vraiment beau, programme.
Il y a solo pour s'abonner massivement à Posa Leka TV. Ah, bah, Posa AT. Ah, n'est la réalité dans la cao, ma solo les cacao. L'information vraiment est vraie, la source. Beaucoup d'entraîneurs qui aiment ma pouya. Il y a des gens qui sont très à l'aise. Comprends? Posa Leka TV. S'abonnez-vous massivement. Dans la horizon solo déjà. Et bon, aux années. Regardez.